quartier la tezara yom to kenda to balukara te quartier la tenga mna kenda olobi quartier la tenga mna kenda ba faire rigola ba bengana ka yo to yom to longwaka te na question ka to lo ba vérité c'est pour la biso na ninga mabete pardon ça normal pour na moto et sotala ba sotala ça masusu ah combien de fois parce que émission na biso peka pardon combien de fois na vie na éviter quoi pour plusieurs fois et comme na éviter quoi et comme na éviter quoi tezara perna no c'est normal on a perna ngai na ndenga makambo pe na do mo kilebi histoire na benga vie normal mambo to ekenda kito ba utiliser ki trop c'est vrai ça vérité pas quadra au sakana venana faire rigola au finga yendenge batu tout ba yebi selon histoire ceux qui le batu pena ba yebi shikito beaucoup plus ça pour orchestre les padres ni kaboroni na yenda fasona kinga bino mo boyebi parcours so bokoti na ba YouTube ba image ezali donc nga kuna ko lobate pour na part wana donc ba image bulonde mutu ko lobake shikito batu ba moni comment shikito bandi musique abandi impact na âge ya 16 ans ti lelo hier mo ya ki a Robino Mundibu na faire yozo côté la faire babi même mutu aza foot ozani po ya finga faire mabe tant longwara pas faire rigola ezara po alinga zonga suba zonse na orchestre tondene pas dernier kaboroni na c'est mon vieux au batutu ba yebi histoire par rapport ya parcours ne to tamboleli pe na vie donc c'est normal ceux qui paient moni moi conseil ceux qui master moi déconner faut zongi na nzela na ndinga game pe c'est conseil à frère na yo Robino Mundibu auta la biso oyebise nini na onyoso eleki na ko finga na maramutu par rapport à ba propos na a retirer ba parole na e olobi a retirer ba parole na e marambo azo sala wana na ndinga conseil ta ki frère nanga et au sala bien quoi topé ça ba valeur pour ça oyoka ozotanga pe kombo to banga obi na bi frère yonne muto bon frère na yo Robino Mundibu ya wana dasio lobi déjà bon il y a auta lokas bon on a posa oloba ne pété nga na posa na solo ndena public o ezotala ngai dans le monde algo yibino pe parti mo ya fali pour pocher na kati lelo ezali beba lelo yo shikima kinu lelo ezali beba lelo fifi body robo yo na someli yo lelo tobima lelo na simba yo te na liboko vocal on eza vocal moko e mama kutu kala donc kala so ibokala da junior mutuku non ezaka ki biloko ya shikito bazwaka bani tout ça soto bito lobelango ah e bika moi eza vocal na salango kala pene ya kala na pesa ngo musicien na ngamoko le artiste na ngamoko ayimbango na nzembo ya grimoire Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre... Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PCLA++. Ici, il y a l'excellence parce que c'est toujours votre émission PCLA++, toujours Elenga Congo. Merci à tout le monde qui me soutenir, donc qui me vraiment soutenir pendant ma maladie, ma malaria. Donc je suis de retour avec force. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Pamela Maya, la brésilienne depuis Brésil, Topesio Bambote Belé, donc Pamela Maya, merci à vous. Alfred Adi Misaka, merci à vous. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro qui est notre DG, pourquoi pas Glody Diasuka, et merci à Gloire Diakese derrière la caméra. Merci à Edi Makuti ma auberge parce que pour la première fois na yoga kaka auberge na sentir vraiment donc respect à vous, notre vieille Angeli, donc Topesio Bambote Ebele. Mathieu Boncher face à Shikito Makinou, donc l'artiste de notre pays,
très très talentueux. On va parler avec lui par rapport à l'actualité. Tout les autres Nabiso. Je suis avec lui, Chikito Makinu. Santé bonine de Gonanga. Ouais, santé vraiment très kitoko, moto kitoko par la grâce de Dieu toujours. Ozomi bat la bien à coronavirus malgré se protéger. Ouais, oui, bi on est aussi en photo mi batela. D'abord, tout ça dans les conditions tout. Les singles toujours respecter, les toujours ça des émissions et mettre boy donc. Mes condoléances pour la famille au nyonso ba uti ko petra bande ona bango. Auto chanyo so na maboko nzambe. Parce que c'est lui le maître. Voilà, d'abord bilan na wezo kendenge nini za positif ou négatif? Ouais, c'est vraiment positif, parce que makambo kitoko ezali tellement trop donc soit bala les a déjà sur les marchés, na ba plateforme déjà tout na soit bala na bonane, beaucoup tabon na YouTube clip kitoko so bobeti Chikito Makinu donc bozo ba tibeza kuna boza décité nzembo kitoko rumba kitoko et puis bientôt là na kata studio tozo préparer album ya vérité donc disque titre non eza vérité et zoya bientôt là poto bimisa pena ba vérité parce que mokili peso senga peka vérité nzamba lingi peka vérité donc il faut vivre la vérité ça la bien quoi. Voilà, merci beaucoup Chikito Makinu donc lelo za soupe mena fait rigolater et ou mele pena ta ebele mais lelo fait rigola tout moni ba propos par rapport à la guerre yena Robino Mundibu Chikito Makinu asilika ki moi muke donc ezara qui fait rigola qui moi n'allait pas très reconnaissance tous les années. Non, ezara qui côté appé baninga bani tout ça là parce que par rapport au respect les padres ni kaboroni na c'est mon vieux au batutu ba histoire par rapport il y a parcours ne to tambolé lipé na vie donc c'est normal ce qui paie moi conseil ceux qui master moi déconner faut zone c'est la ndenga game mais beaucoup plus na ça vraiment pour nous lobelo mingi na habité soit balé à la marché n'habiter à Togo yembangote tous on entend muke va to kota na ma mususu misone mona keluli moteme boti bolingo servo pesi mono koma loba e neti kaka ba blague malobe pexeo e pasoli motema bolingo e bandiye nzambe papa akila mokili motindo na motindo akabola bares bikolo bilongi ba comportement apesa dona moto nyonso moto na moto neloko na ye juke na benga kayonina podomena ko vibre bato eza don principal nzamba apesa yo bakolanga mosielu nona nzoto e juke changa courant juke makutima changa courant e ningisanga inzoto changa mosielu na koma swabala na porta bolingo na kota swabala na corridor à paradis na sieta swabala o Salvador et Maya on les a swabala na Haïti ba plateforme et tout ça nzemo oyo vraiment ceux qui boyo qui en bien ba fanatique partout besoin dans le monde algo yibino pe parti mo ya fali pour pocher na kati lelo Lele zali beba lelo yo Chiki Makinu Lele zali beba lelo Fifi body robo yo na someli yo lelo Tobima lelo na simba yo tana libo na liboku vocal on les a vocal moko et mama gutu kala donc kala so vocal da junior mutuku non ezaka ki biloko Chikito bazwaka bani tout ça soto bito lobelango hein et bika moi j'ai vocal na salango kala pene ya kala na pesa ngo musicien nga moko les artiste nga moko imbango na nzembo ya grimoire kala déjà donc mingi olobe eza yomo ouais nzembo ezali ba preuve ali eza nzembo ya Chikito donc besoin de moi parti bon une petite le bilan c'est important vérité zoya bon comprendre pourquoi Chikito est la vérité donc bon peut sans la chance album zoya vérité na ebi que venanga idi makotima auberge la valeur sir azana titre mort na kati makambo za kitoko et puis na bosanité Salvador Maya Yolo plus loin dans les lions de la tribu de Yolo donc makambo za pena bien quoi. Tozo le bilara vérité Chikito Makinu yopé ozaki vraiment bah utiliser qui trop c'est vrai ça vérité pas quadra au sarana venana faire rigola au finga yendenge ba tout ba yebi selon histoire tozo la vérité non vérité zoya nyo sona toyo ba on na vérité et c'est ça qui bon on mingi bena lo beate toyo on na vérité
tu peux s'en des vérité chance pour vérité zone ma vérité belé au saranate bon comprendre des dimensions mambu tout au selon la sa vérité le roi vérité ça dans le studio tu rebimisa no ba vérité aussi côté donc ba vérité on a bien faut bima bien la album ba vérité mambu tout mais tant total la jet set orchestre na bino yango wana ezo beta tant total ya ba shikito pena ba série wana na lelo est-ce que ça na moi baisse to mati pena non jet set les padres déjà et moi ça na Jésus de Nias nzamba ba yembi donc makambutu ça kitoko donc yemo déjà so panza kunga déjà yo ka déjà nyonso tondi nango déjà nanenga makambo mais est-ce que tant ba comparer Robino Mundibu na Ferregola ozolo ba nora vérité donc au niveau vérité non tu comparer bangote parce que baba mastaté ba rotika la pe osaba mastaté na ah baza ba mastaté mais baza ba collègue na ndenga boulot on est en famille to sala musala moko musique mais na ndenga makambo to comparer bangote parce que niveau les pas de taille mo vraiment na éviter vraiment donc na ça une réponse vraiment de comparer ya solo ouais na carrière les pas de sali na carrière ya mutu tangi kombo donc il y en a donc na mo route to robeta lisolo onde so ko PC conseil à frère na yo Robino Mundibu aota la bisuro yebise nini na onyoso eleki na ko finga na mamutu par rapport à ba propos na a retirer ba parole na e olobi a retirer ba parole na e marambo azo sala wana na ndenga conseil taki frère nanga et au sala bien quoi to pesa ba valeur pour ça yo ka zo tanga pe kombo to so bang obi na bi frère yonne mutu bon frère na yo Robino Mundibu ya wana dasio lobi déjà bon il y a aota lokas bon nana posa oloba ne pété nga nana posa na solo ndena public ozo tala ngai que album nanga ezo ya vérité to c'est la vérité makambo pour comprendre dimension ba vérité robima la kat donc chiki to ya na vérité passage na yo na quartier la tête bomayo et matsayo non on comprend pas la réalité mususu parce que nzela nyonso oyo okutana ngoto na koloba iloko okutana nyonso na vie faut accepter que yeba ke mokiliza na banzele belé ba réalité pese belé donc ils a parcours quoi ils a parcours mon mobile quelque part pe et apporter pe sagesse moko boito iloko mo pe na récupérer ki wana ils a mabete mais est-ce que tant ba total la longo pe na ba Ferregola vocal qui toko na nzembo bien succès qui na quartier la tête au quartier peut-être au moi vocal bien ton nzembo oyemba même pas au monde a que sopa non et sopa ngata mo pa au quadre ko ramani bino tout boyebi ki bozwa ba image azwa shikito nde na kotaki na mouvement na zalaki na des chansons mais na yemba ina monte ngamongo par rapport à parcours na lobi ki na obeta na ngasu na quartier la tête zara yo moto ba benga na non ngai moko pourquoi be olongwara boyom to signer contrat bon toi bon la vérité na 4 albums avec Shikito yo nyonso vérité kaka na 4 albums nyonso na to ka sous vérité moi muke kasi nyonso sko yo to embiango na 4 vérité ah donc lobi ma mutu na vérité na 4 vérité to ka ta muke et c'est pour ça Pamela Mayala le roi deuxième émission to ça na kata studio pour ça la bien pour la vérité to ça précédé to vérité moi ça ki bongango yo koti non ils la vérité parce que nzambe pas lingaka vérité bana nzambe balingaka pe ka vérité pour mokili po bonga et c'est la vérité to kata Shikito muke et c'est pour ça ba fan no tout balingaka yo Pamela Mayala la brésilienne merci à vous merci à papa empereur moke depuis Brésil merci à vous merci na bandeko nyonso batala rabiso chuke mukuse ya talo depuis Luanda Shikito yeyo lipadi mayamba dikando maboko bank ça c'est pour vous awa pinzoli nangi tangi oyebaka mba wezali banditi et que bonne continuité d'amour Mathieu Madiam et Dima Koutima Auberge Nalela Kayo Motindo Nini Ngayo Ngawa Souffrance komi kolekelanga Natongela yo château na motema ya bolingo ondimanga te Mathieu Sigola Oza wapi Jamasunda Cécile Bilonda Girl VIP Asia Asiatique waneza ba solo Shikito asala pembeni ya veni les padres nika boroninga donc pesa makambo ba ebi ezebele quel que soit durée de la nuit le soleil apparaîtra souci na motema na ngai oh trésor candole yo motema na ngai shiki na sala nini pona kuta souffrance costa mulena kuta bomengo eza mystère nzambe nzombo Faustino papi muyoyoka tosha please pas moins ngaye otika ngai na océan sans support o promettait kingo kwelanga sauver ta joti kingai riki kilengo papi muya mama
Costa Mulendo komisinga papier likolo ya mai na komi otepa destination na ngikoni edite danga bolingo na nyokolinga mutima na zonyo kwa mama tie madiam de yokanda jipe kabongo kile save lipasa bambongo soki okeno vraiment kokanga ntima te monwe edo muzamba kadigi beni shiki asali nyonso bolingo ebota matana defo esali morne babeki na somba kina kabi plus mampuya New Rex Benoît Zeku Azuda social Chibangwe venanga voilà, mais est-ce que au regrettarani peut mener faire rigoler la vocal nyon so malamu yo ba identité non ne loko regretter te auto saki déjà za ba fruit mo ya kitoko o bato ba sepela nango donc ça la bien na mato ya bato na ba tempa bato donc ça la bien et consola pe mitema ya bato tant on a yemba ba quelque soit durée de la nuit bato musu ça perdra qui espoir même sous na problème mora sala nango mais tant qui vocal ya quelque soit durée de la nuit le soleil apparaîtra donc nazara wana pona ko pesa pe bandeko espoir donc na kata vocal nanga to ba vocal nanga na loba pena moi masolo moko be na beta ba vocal wana ezana ba valeur ya ba chant na nenga mabete parce que yoka masolo oyo to histoire on na beta na kata ba vocal on comprendre yango na sengi batu bozo atteint ko yoka soit bala nano avant to pesa bino vérité pour vérité za na kata studio to consommer bonne année to consommer soit bala boko yoka comment chiki to te ya parole amour parce que na kata soit bala na yoko talisa comment amour et yaka okota na kati ya mutema ya mutu donc boy zwanzembo boy yoka boye ba valeur nango parce que ndenge pe tozo vandi sango zo koma su makasi trop parce que yango za na valeur ya 20 omoni 20 soki ochango na sema bele de ko zo bomba ngo pe zo valeur nango zo bakisa ma donc tozo temps ya ko consommer soit bala valeur nango matakati na biso to comprendre dimension ya love dimension on a tina kreza qui peut to comprendre dimension mususu ya love pour ça na ba partie mususu na yembi wana Juke makutima kobange zali ennemi jire à récite alcool zali ennemi jire à microbe kininye zali ennemi jire à malaria kasi présence non na bomo inangai sécurité à survie la vie n'est slogan na film X-Men blessure ba analyser fin du monde na sala na ngonini sans effet oh plutôt quoi to subela lelo lobi otandio la lele kondi makakae advienne que pour un abolingono de l'histoire Marguedona a signé kaka donc on comprend maintenant que oui nzemo na on a évité quoi pour comprendre cette donc aux hommes me belé ouais parce que naza bien formé pembe na les padres ni kaboroni na tozo ki pena temps ko travailler beaucoup plus biso temps na biso bando les mingi na travail ya on tozo ki pe chance ya ko travailler na Jésus de Nias to soit matière rebelle o lelo toza nango normalement yango vient nga mo télé misinga na nzela a singa shiki to ebi produit non exploité oh ouais parce que obi oyo batu broze la kati na yo shikito nano bimisi yango te yango moni to bandi na vérité to bandano lisolo na vérité pour total isabatu dimension à travail mais lelo bande comme ça moni tango guerre mo ya kia robino mundibu na faire yozo côté la faire babi même muto aza futo za nipo ya finga faire mabe tant longwara pas faire rigola ezara po alinga zonga suba zonse na orchestre tondeni non wana za mouvement na nga o esali shikito soki lelo batu pena ba yebi shikito beaucoup plus ça pour orchestre les padres ni kaboroni na yenda fasona kinga bino mo boyebi parcours so bokoti na ba YouTube ba image ezali donc nga kuna ko lobate pour na part wana donc ba image bulonde mutu ko lobake shikito batu ba moni comment shikito bandi musique abandi impact na âge ya 16 ans ti lelo na za shikito donc ezate yo bandi impact na ki mukolo na ninga makambo anga na bota mina makambo donc ina kolina makambo donc côté on a pena to le bilan vraiment trotté quoi na ninga mabete na nyoso les gars posenga les pas de pardon excusez nga na zapela ngoto na be émission na ebité sur une émission na nga o elenga ko ouais na lobela ngo trop plusieurs fois na émission ya Charlie Prince collègue no bosala na chaîne moko na TVS1 et puis na lobela ngo trop lobela ngo patana o sala nga bien émission non c'est normal biso bato 5 to 100 rap les pas de biso na ninga mabete pardon c'est normal pour na moto et sotala basotala masusu ah combien de fois c'est émission na biso pardon combien de fois na vie na habité quoi pour plusieurs fois et comme il a habité quoi et comme il a habité quoi t'as la perna non c'est normal on a perna nga ina ndenga makambo pena donc moki lebi histoire na benga vie normal mambutu ekenda kito mais malgré bozala raté relation etikala normal ouais to sola normal na vie na makambo eza kito o ko simba yo tele yo linga ki to za na mame benda tika simba zongisa
Ah non, monde na état au pena tozana temps au biso tozali na mokili ya lelo tala o ekweli biso na monde so toyeba ko landa nzela nzambe te ma plein po ba o batiki biso toleki ba on a rien nania mabete kwa ba o toyeba na ke o ba prêtre pe ba kei ba ni tout ça donc vie ezamoko to baka ko sambela donc ipona nga pardon eza normal pona muto asambela ce qui a sali mabe to sali loko mo boye sepelisi modote parce nga pardon eza normal asenga pardon et pas vient nga le padre ni kaborni na pe na public na mo bimba pe na public to balinga la bonne musique o balinga ba voix ba valeur loko ba voix na biso to linga to bimisa vérité to sala makambo ya sika makambo ya kitoko o sala bien pour l'avenir et ça peut bien pona ko éduquer pe ba o ba ko yana sima na biso ba comprendre pe parcours to histoire ndenge pe ko c'est bon batambolela quoi bamasa tout ba bosser au mona boss mais okendeni bamasa ni peu bazo épater par rapport en ouais bamasa ba travailler presque bango tout ba travailler na bango bien ba travailler na bango bien na yo ki pe biloko bamasa te belé ya ba bina filé ya ba vie ba kabose ba zebele ba la di mi ve na ngape na tala ki plan na e ngamo na sana ba featuring mo to zo beta na masana nga Mr Kennedy azana États-Unis Maman na featuring na yembi na beti be featuring moko na Archange to yembi makasi mystère à la vie nga mimi lamba na ndimi ba pensé na nga ezalaki anzambe te confusion totale et comme linga verbe d'amour et bongwani la mort tatouage kombo na yo na markaka na nzoto papi les ordres parte filiale la bolingo na kanisaki aneklende yo angani ngaye na misongo ya bato pe a famille voyage à Paris et bongwani api bon chanteur bon chanteur Chikito félicitations mais vérité ne faut y na mamutu e bimisa ba vérité ba makambo ponga soki na lobi na loba na minicho yo olobani tout le ba même vérité tout le ba même vérité quand tout le monde obi ke carré a sauté c'est je fais rigoler la carré là qui Chikito la vérité nanga makambo ngana biso ko moto changer de étape changer nini nzambe nanga wenge kendara bongo Chikito obi ba car danger ça la nango makambe belé non yo mais car ezalit kareza na memo ke monango na memo ke monango nako ya kolobela makambo ba carte awa na kati ya public bazo talange belé ba lekinga na mongo vous comprendre non nga sona emso na lobeli manza na 323 awa mutu mususu azo talanga kuna na Bugatti vous comprendre mutu mususu talanga na Aston Martin donc mambo ba carte ko bando lobeli on bandi osomba voiture na âge ya 16 ans dans la 2006 dans la sombi voiture j'avais 16 ans donc na koya robeta suma sola ba karate donc so na sombi car eza normal na somba te eza normal ou eza important public ezo c'est là eza vérité bien sûr après boulot ba bien matériel pesenga et accompagner artiste poésie on pesa valeur et artiste mais naza garçon na bandi musique lelo te ndinga mabete vérité muso ezali bana tout fait rigoler bimisa yo bi ozara l'échec ti lelo misu ba voler na éviter l'échec oh yozo monanga na ni na éviter yo na ba journaliste tout c'est que yo pose l'échec numéro 1 yo numéro 1 na ndenge na ngamo na ndenge na mo se ngape na numéro 1 na ndenge Chikito donc ngande Chikito Makin premier concert mutali bosso ba présentant les alaki artiste Chikito Makin ou le padre a présenté qui toi façonna qui na miso ya bato donc yango lelo bomoni ke komba Chikito ezaka Chikito. Félicitations à Ferrigola parce que trop fier de vous parce que comme on a Chikito bon chanteur et amour en abisso azo sala bien donc merci à tout le monde bazo s'est confiné bien vient abisso lando muzinga mokonzaren donc avec notre salon Beast West avec notre mère Lulupus merci à vous donc Alfred Adi Misaka merci à vous Fifi Bolili depuis Paris merci à vous Tabita Mbongo depuis Paris merci à vous Bibi Chema Kengo Bambote Nabino Ebele tout le Vienanga Jordi Samba les procureurs sans oublier Vienanga Odilo Mampuya Yoga Chikito na mongongo arolela toko souhaiter au moins ya coronavirus corona mosika na biso corona ba papa ba mama to sokola maboko na biso liboso ya kouta wenze liboso ya kouta mosala to sokola maboko pona komibatela corona eza koboma corona to mibatela esika batu ebele to se protéger pona corona
Corona Corona Gabidubile mi batela pona Corona panda côté mi batela pona Corona. Vraiment na habité. Vena emba nzembo anglais qui fait rigola. Ouais na yoki yango na yoki yango. Ba lobi fallait lingala fallait pona yo za musicien ko jijambo. Oh il fallait lingala ra comment? Est-ce que langue ezana mokilo ezaka lingala? Est-ce que boyebi pe ki Congo pe ezali? Leti nga pe na ko ya pe na ki Congo. Benu sukula maboko na beno samuna kuse protéger. Betutina maladie ya corona. Mutu msupa ko ya pa yembi na Swahili. Moko pa ya na yembi na Chiluba. Is normal okudu ya Chiluba pe na yoki yango. Nzemba corona ya Chiluba. Na yoki yango na yoki pe nzemba ya corona ya français. Donc toze belé na mokili nzamba sala minoko ebele. Donc akobeta aboyi kozala égoïste ke babiso tout na Congo to yembaka pona ba Kinois. Il y a aussi des Congolais au baza emsu na États-Unis peut-être à maîtriser lingala mais ayoka makamunyo sote bazali pe. OK pe ba taper à l'étranger ba étranger pe bana posa bazwa message nini o biso ba Congolais parce que soto tali na kati ya Afrique ba chanteur à danger pour na kati ya Congo toze belé. Moto yembaka bien na kati ya Congo toze belé. Pourquoi tous la égoïste to yembaka pona biso moko et pour taper peuple africain pas souffrir azokemba pona maladie. On est normal pona opanza message moko pa oyemba na français via atali ke ba Nigeria pe zali ba Nigeria ba zali ba Tanzania ba zali même biso mo ba Congolais pe to lo ba anglais. Donc on ndenga mabete na éviter ce que beaucoup bouler longo ndengini na éviter bilo boze oneni parce que zaka pona tomi batela. Voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Ornella Wato, à Rotala Bisso, merci à vous et merci à tout le monde. Bamissa na Rotala Mathieu bon, c'est toujours avec votre émission PC la Plus. On est arrivé presque à la fin. Mot de la fin pour l'émission Lelo, toujours c'est la vérité chez Kito. Merci vraiment Vincent, merci vraiment Ningo Yozonga, on a parlé ça lit bien. Na Bossani TV nanga di makuti mazotala ngai programme ezaki na zana kati studio, mais nazo travail pena sous pena tenenge to bande ko travailler ba répétition, to kata ki ba répétition pour na makambo ya maladie au tozana ngo pandémie ya corona et puis oui, c'est important. Bobenga esala bien, ba conseil na bino esala nga bien, ba remarque na bino esala bien. Numéro nangesa 09 83 80 41 à la fin. Surtout cheko damboka ya Willy Moucheni 200 puis 243 997 83 80 41 à la fin. Et puis na linga ina pe sape mbote ba oti kangaite vient ngai trésor juna zotala ngai na kati ya Paris, vient nga trésor juna azotala ngai na bosanité. Le boss Juke Makuti mazotala ngai na bosanité Salvador Maya, les lions de la tribu de Yolo azotala ngai na bosanité Ibrahim Ekosi ya Gabi Dubi les panda côté azotala ngai Blaise Mampuya Lina Love Abraham Mbayo bazotala ngai na bosani bangote Jire Mbongo Paduka Ndolo Maître Bay Lourlu Banga mo aussi azawana Wazola Gervik Christelle Blanchot azolanda ngai na bosanité vena ngai do muzamba makambo eza kitoko JC Muswema Zonkyo Milik vena ngai JC Musema na bosanité Junior Mbele Pai. Merci beaucoup à Badive Mokonza Istanbul Badive donc Bambote Belé, merci à Pamela Pamela Mayala la brésilienne na bosani ko bokaye na minitso makambo eza et par Trésor Juna et puis Lina Love na London azotala ngai na bosanité autorité morale Orlizioko vraiment na habité merci na Autosali mingi ya kolobete vérité kaka Migolo vérité kaka vérité zoya. Ça est fini. Toujours ta vérité, toujours ta vérité par. C'est la vérité. C'est Pelisasko yo panda côté na matu idole motema ya Deborah Bufando ba otala biso. Na bosani bete Pablo Makengo mona ki santu yena na mete bazolanda ngai. Vena yo lando muzinga mokonza reine. Lando muzinga mokonza reine wana vena ngai mbanga très bien na kati ya Paris na ebite ko moni siko mambo bakaro zolobela vena nga kabela nga mega na kati ya Paris. Voilà, tout c'est Pelisai. Amour eza médecinete eza autre chose bolingo ya chéri na ngai interdit na ba mineur bana moins de 18 ans pardon bokanga misoe makambo ya mikolo yaya point faible ya chéri na ngai e banda na lettre e suka na lettre ye moko yebi Non, on mettait vérité au loba. Na les gars pas Félix, c'est Kofi Olomide, na qui pas fait rigola, Limbisanga, c'est Billy. Na kati ya vérité, yana titre mo wana na imbeli pena nkolo nzambe, na remixer nzambe na komisi nzambe. Et ça na titre mo na lobeli pena vérité moko boye, bato ba comprendre na vérité. Au moins na apprécier. Merci beaucoup Chikito mais quartier la tezara yom to kenda to baluka rai. Te quartier la tenga na kenda. Olobi
quartier la tenga mona kenda ba fait rigola ba bengana ka yo to yo mtolongwaka oh t'es na question ka tolo ba vérité c'est bon balongolo la inga olobi balongolo la inga ça est fini sur la vérité voilà pour ça ma vérité ah vraiment voilà ça est fini mesdames et messieurs merci à Gloire Diakese merci à Mathia animateur amunena mboka na biso mon ami Fuji Mavinga merci à vous merci na bana poto tout balinga rabato basala musala bien donc tout s'est confiné bien na ba parler tout batama et que ça là vraiment bien donc merci Empereur Moke depuis Brésil Pamela Mayala la brésilienne depuis Brésil donc merci beaucoup à DJ Ken depuis Paris Dona Monica depuis Belgique donc Tokuta Nambalasima toujours avec Mathieu Bonché autrement dit 001 chant de la jeunesse congolaise je suis fier de Chiquito Makine natikelo micro yemba nora sarana nango to sarana la vérité na la linzala na bonane vocal la batuana oya bata junior bonane pe no ba yoki ngote ba yoka ngokasi vocal la bata junior wana mutoko bandana na yango ah vraiment un garçon polémique hein? Lelo merci lelo zali beba lelo yo eza vocal la Chiquito eza parti ya Zembo ya Chiquito na la linzala na bonane nakosuka wapi na bambawi ya janvier monoko ekomi na posa ya biloko nokutu naliaka te na oyo nalingaka te mvula eindi esengo mpona basusu maona ngai moto ndaku etangaka ngambongo na ngai ya pasi na miprivaki na nyonso napesaki yakanga kabelo asomba na forme oye pasuki zelo kwa pema te pona kanga motema susi nangeleke mwana oyo alati te na bonane nishana telimiswe shiko shimichi nanga mokolo bafetie laskoni mbunza tokutana bongo après thank you Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata